Nous vous invitons à la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père Céleste, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau te glorifier et louer ton saint nom. Tu nous ouvres à nouveau une occasion pour chanter et crier combien tu es fort et combien tu es grand. Ta majesté, ta grandeur suprême. Toute ta puissance, toute ta connaissance et ta présence à tout moment. Nous ne pouvons que le constater, le vivre et aussi le chanter à notre prochain. À cause de cela aussi, nous sommes emplis d'une reconnaissance. Parce que non seulement c'est là, nous pouvons sentir aussi sous forme de ton amour paternel. Tu as été toujours là, tu es là et tu seras là pour tout l'avenir. Des choses que nous ne connaissons pas, tu connais déjà. Et ce que nous trouvons impossible pour toi est facilement possible. Que tu nous as choisi à être tes enfants, nous sommes heureux et reconnaissants. Et nous apportons cette reconnaissance sous forme de nos offrandes, nos chants de louange. Mais nous sommes conscients que nous ne pouvons pas te dire merci assez. Et c'est pour cela que tu nous as donné toute l'éternité à être ensemble. Tu nous donnes cette occasion aussi de prier ensemble pour notre frère et notre sœur en souffrance. Au cours de la semaine, on a perdu un être cher. À cause des circonstances et même en dehors, nous sommes dans la souffrance et dans la difficulté, parfois à la famille ou au travail. Des conflits parfois séparent ceux qui se sont aimés. Interviens pour ton peuple et aide tout un chacun. Et permets à nouveau qu'on ressent ton amour, mais que nous puissions garder aussi la force et la foi à travers ces moments.
poto kwa kobatela bondimi pe bokasi na ngonga oyo. Tu nous donnes l'occasion de prier pour ceux qui prennent soin de notre corps terrestre. Opesi biso pe nzela ya kobondela mpona baye basalisaka biso na nzoto ya mai na ya makila. Bénis-les pour leur courage et donne à eux une protection spéciale. Pesa bango konzo pe libateli ya lolenge na yango. Sois avec tes serviteurs, tes servantes, tu vois tous les différents sacrifices. Zala na basali na yo ya basi pe ya mibali pe ndima komika bana bango nyonso. Notre jeunesse, nos enfants. Bilenge na biso pe bana na biso. Nos parents, cher Père Céleste, gardent tout un chacun. Baboti na biso banso batela bango. Ensemble, nous prions pour la paix. Elongo tozali kobondela mpona kimia. Dans notre communauté, dans notre famille, mais dans ce pays. Na kati ya lisanga na biso, na kati ya libota na biso pe na kati ya mboka oyo. Et que ton esprit aussi inspire afin que les bonnes décisions puissent être prises. Molimo na yo eyeba kososolisa na ntina ete mikano malamu ekoka kozwama. Donne courage et patience aussi à tes enfants. Pesa konzo pe kokanga motema na bana na yo. Permets que nous soyons en unité avec notre apôtre patriarche. Ndima po ete tozala na bomoko na ntomba na biso mokonzi. Et que nos bien-aimés de l'au-delà puissent nous accompagner pendant ces moments. Pe balingami na biso ya mboka ngambo basele longo na biso na ngonga oyo. Que seul ton esprit puisse parler. Kaka molimo na yo nde koka koloba. Nous demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tosengi nyonso wana na kombo ya mwana na yo Yesu Kristo. Amen. Amen. Et bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers amis qui se joignent à nous, balingami mibali pe basi kati na Kristo pe baninga oyo bazali longo na biso. nous voulons vous souhaiter cordialement bienvenue. Totombeli bino boyei bolamu. Nous sommes heureux de toujours avoir ces occasions d'être ensemble. Tozali na esengo mpona libako oyo ya kozala longo. Et pour ce matin, nous avons un texte biblique tiré de 1 Pierre, premier chapitre, les versets 15 et 16. Mpona ntongo oyo tozali na litangi na mokanda liboso ya Petelo, mokapo ya liboso molongo ya 15 kino motoba. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Kasi lokola nzambe oyo abengi bino azali mosantu, bino pe bosengeli kozala bato ya bosantu na bizaleli na bino nyonso, pamba te ekomama boye bozala bato ya bosantu mpo ngai pe nazali mosantu. Jusqu'à là, prenez place et la chorale peut nous en chanter une cantique. Kino wana tovanda bayembi bapesa biso eteni ya nzembo. Mes bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'avoir cette occasion d'apprendre la volonté de notre Père Céleste. Balingami mibali pe basi
tozali na esengo ya kokutana awa mpona koyekola kolinga ya tata na biso ya C'est likolo. ce qu'a exprimé la chorale et ce que vit en nous, en notre cœur. Maye bayembi bauti koloba koyemba ndema ezwami na kati ya motema na Au biso. 7, on se trouve devant un homme terrestre et nous savons, de par ce que le Seigneur a promis, Tozali liboso ya moto lokola biso na mokili awa kasi toyebi maye oyo Nzambe alakaki. celui qui vous écoute m'écoute. Moto oyo azali koyoka bino azali koyoka ngai. De ce fait, nous avons une tranquillité dans notre cœur, Na bongo tozali na kimia na motema na de biso pouvoir entendre la voix du Père. mpona koyoka mongongo ya tata. Et cela est possible, c'est son plan, c'est sa volonté. Wana ezali pete ezali kosalema na kolinga na ye. Et c'est pour cela que nous accourons en temps normal dans la maison de notre Père Céleste. Na ntina wana nde tozali kokima mbango na ndako ya tata na biso ya likolo. Bon, il se fait que pour le moment, cela n'est pas possible. Ezali kosalema po ete na ngongo oyo yango epesama nzela te. Dans la forme que nous connaissons habituellement, d'aller à l'église. Na lolenge oyo tomesana kokendaka na ekelezi ya mbala na mbala. Nous avons compté avec les frères, ça fait 23 transmissions que nous avons fait à travers la télévision ou l'Internet. Banda tobandi kosalela nzela ya singa esi tosangani mbala tuku mibale na misato. Déjà, nous sommes heureux, reconnaissants d'avoir ces moyens. Tozali na esengo mpona kozala na makoki ena. Et malgré le fait que l'un ou l'autre se sent en difficulté et nous ne sommes pas tout à fait à l'aise, Atako moko to pe mosusu ako kozala na kokoso. nos frères et sœurs dans la première église ont connu aussi des difficultés, des problèmes, des persécutions. Bandeko na ntango ya kala bakutanaki mpe na kokoso na konyokwama. Mais Paul a dit, nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Kasi Polo alobaki tozali konyokwama kasi tobosana mite. Et notre Père Céleste n'abandonne pas les siens. Tata na biso ya likolo atikaka ba oyo ya ye Que te. personne ne se sent seul. Moto moko tamiyoka ye moko. Et bien qu'isolés, nous avons la plénitude de la présence de notre Père Céleste. Tozali na tata na biso azali elongo na biso. Et nous sommes porteurs de son esprit. Pe molimo na ye ezali kati na biso. Nous avons, comme un texte biblique, notre apôtre Pierre qui insiste sur la sainteté. Tozali na litangi ya Biblia oyo ntoma na biso Petelo azali kobeta sete mpo na mayetali bosantu. Il nous dit, soyez saints. Notre Père Céleste, il est saint. Azali koloba bozala bato ya bosantu po tata na biso ya likolo azali mosantu. Et notre apôtre patriarche nous a donné cette parole afin que nous puissions aussi faire des grands mouvements vers cette sainteté. Toma na biso mokonzi apesi biso liloba oyo po tosala makasi po tokota na kati ya bosantu wana. Car c'est une qualité de Dieu, notre Père Céleste. Po ete ezali mbuma ya Nzambe tata na biso ya likolo. Il est saint. Azali mosantu. Ça veut dire quoi être saint? Elingi kolakisa nini kozala mosantu? Dans notre catéchisme, c'est traduit par trois choses. Na kati ya katechisme na biso yango elakisami na makambo misato. Si on est saint, c'est-à-dire on est rempli de majesté, Soki ozali mosantu elingi kolakisa ete otondisami na bokonzi. ça veut dire quoi? Oui, c'est le jour de définition. La majesté veut dire une grandeur suprême. Bokonzi elingi kolakisa bonene oyo ezanga suka. Et c'est ce que nous voyons auprès de notre Père Céleste. C'est une grandeur suprême. Nde oyo tomonaka epai ya Nzambe na biso ya likolo azali monene pe azanga suka. En deuxième lieu, le catéchisme définit sainteté comme quelque chose intangible ou l'intangibilité. Na mbuma na eteni ya mibale katechisme ezali kolakisa bosantu lokola eloko tokoki penza kosimba te. Quelque chose, oui, tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas imaginer à t'approcher. Eloko oyo tokoki ata kobanza kopusana pene na yango te. C'est la sainteté. Yango wana nde bosantu. Et en troisième lieu, c'est l'isolement. Isolement, c'est un mot connu de ces jours-ci que nous vivons. Pe ya misato ezali kozala yo moko mopanzi ezali likambo tokoyoka mikolo oyo penza. Isolé de profane.
kozala mosika ya mae oyo bato banso basalaka, isolé de ce qui va contraire de la bonté, kozala mosika na mae manso ezali kokokana te na mae nzambe de ce qui azolinga, est de ce monde. makambo oyo ezalaka na kati ya Ça ne mokili peut pas le toucher, ça ne peut pas l'affecter. ekoki kosimba biso te, ekoki kopusana pene na biso C'est te. ça notre Dieu, il est saint. Wana nde nzambe na biso azali mosantu, Et nous sommes appelés aussi à être saints. biso mpe tobiangami mpo tozala basantu. L'Église est sainte. Ekelezia ezali Pour ceux esantu. qui ont pris le conseil, on étudie et on revoit les articles de notre foi, la profession de foi, les apostoliques. Na kati ya esakolo ya bondimi na biso ekomami malamu. Article numéro 3, je crois au Saint-Esprit. Na article ya misato nazali kondimela molimo mosantu, Je crois à l'Église. nazali kondimela ekelezia Une sainte, universelle, apostolique. moko esantu mpe ya mokili mobimba ya bantoma. L'article continue à décrire 4 autres éléments que nous croyons, mais limitons à cela. Ezali kokoba mpo na kolakisa biso malamu na nini tozali kondimela. Cette Église aussi est sainte. Pourquoi? Ekelezia wana mpe ezali esantu mpo na nini? Parce que ça amène vers le salut. Mpo ezali komema kino na lobiko. À travers l'Église, nous avons cette occasion d'entrer à la vie et communion éternelle avec Dieu. Onzela ekelezia wana tozali na makoki ya kokota na bomoi ya seko na Nzambe. Tout comme avec le buisson ardent au temps de Moïse. Ndenge moko na nzete ezalaki kopela moto na ntango ya Mose. Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers, ôte tes souliers, parce que la terre sur laquelle tu te trouves est sainte. Nzambe abisaki Mose, longola sapatu na yo po bipai yo ozali ezali esantu. Par la présence de Dieu, sa présence et sa proximité, ça devient sainte. Bozali ya Nzambe kozala pene na ye ezali bosantu. Cette Église aussi, qui est intangible, parce que c'est cette partie invisible. Ekelezia oyo mpe emonanaka te, ekoki mpe kosimbama te ezali esantu. Et aussi, le caractère humain ne peut pas souiller l'Église. Bomoto ya bato ekoki kobebisa ekelezia te, Bien que remplie de différentes personnes, de différentes caractéristiques et personnalités. atako na kati nango bato bazali ya lolenge na lolenge. L'Église est et reste et restera sainte. Ekelezia ezali mpe ekotikala esantu. Et dans notre texte, maintenant le peuple doit être saint. Na litangi na biso bazali koloba ete bato basengeli bazala Au basantu. fait, dans le texte, Pierre reprend une ancienne parole déjà prononcée dans l'Ancien Testament. Na litangi oyo totangi Petelo azwi liloba moko ya kala esi ekomamaka na boyokani ya kala. En Lévitique 19, déjà, Dieu a dit, je suis saint, soyez saints. Na mokanda ya Levitike mokapo ya zomi na libwa Nzambe alobaki bozala basantu. Il a exprimé auprès du peuple et il a demandé que vous soyez saints. Azalaki koyebisa bayi ekolo ya ntango wana esengeli bozala basantu. Si vous avez le temps, en Lévitique 19, le verset 3 jusqu'à 18, se suit toute une série de commandements, de consignes. So boko kozwa ngonga ya kotanga na Levitike mokapo ya zomi na libwa molongo ya misato kino likolo penza maimaso wana Qui makomami permettaient les enfants de Dieu d'avoir une conduite qui les séparait des autres peuples. sengeli bana ya Nzambe bazala na etamboli oyo ekeseni na bato misusu Qui menait vers cette sanctification. oyo ezali komema na bosantu. Et s'en est suivi aussi beaucoup des autres règles, beaucoup des autres commandements. Na nsima na yango makambo ebele elandaki na nsima. Mais malgré cela, nous sommes parvenus à constater que l'homme seul ne peut pas se sanctifier. Atako mibeko nyonso wana toye komona ete moto ye moko akoki komikomisa mosantu te. La sanctification vient de Dieu. Bosantu ezali kouta epai ya Nzambe. Nous ne pouvons que nous mettre dans un état qui permet cette sanctification. Biso tosengeli kosala makasi tobunda tomitia na nzela oyo ezali komema na bosantu. C'est écrit en Romains, enfin, c'est écrit en Hébreux 10, 10e verset. Ekomami na mokanda bahebre mokapo ya zomi. Ce n'est qu'à travers le sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous puissions trouver cette sanctification.
na kati ya makila ya nkolo na biso Yesu Kristo nde tokoki kozwa bosantu. Et cet sacrifice a permis d'être saint. Un sacrifice qui était fait une fois pour tout le monde. Komika bawana oyo epesi bosantu esalemaki mbala moko mpo na bato nyonso. Et grâce à cela, nous puissions avoir, parce que sinon, par nos propres efforts, impossible. Na nzela na yango nde tokokozwa bosantu po ete biso moko tokokoka te. Christ aussi a rappelé aussi aux siens d'être saints. C'était son désir. Yesu mpe ayebisaki bato ya etango na ye bazala basantu ezalaki posa na ye. Il a prié pour ça. Abondelaki mpo na ntina na wana. Dans la prière sacerdotale, nous pouvons lire en Jean 17. Na losambo na ye ya bonganga na mokanda Yohani mokapo ya 17. Il a déjà prié d'abord pour les apôtres. Père, cela sanctifie-les. Alobaki nazali kobondela mpo na bantoma tata ya likolo santisa bango. Permets qu'ils soient sanctifiés à travers la vérité. Ta parole est vérité. Ndima ete basantisama onzela ya liloba na yo mpo yango ezali bosolo. Il s'est sanctifié lui-même. Je me suis sanctifié pour eux. Amisantisaki ye moko mpo na bango. Et c'était son désir qu'eux ils soient aussi sanctifiés. Posa na ye ezalaki ete bango mpe basantisama. Et dans le verset 20, c'est suivi, pas seulement pour eux, Na molongo ya tuku mibale bakomi mpo na koloba kaka mpo na mais bango que te. cette sanctification soit aussi possible pour ceux qui croient en moi à travers eux. Kasi bosantu wana epesama mpe na bayo oyo bazali kondimela ngai na nzela na bango. Donc Christ a déjà prié pour toi et pour moi. Notre sanctification, c'est son désir. Kristo abondelaki mpo na yo mpe mpo na ngai. Bosantu na biso ezali posa na ye. Il s'est sanctifié lui-même et à travers lui, nous avons la chance d'avoir cette sanctification. Ye moko amisantisamaki mpe nzela na ye toza na libaku ya kosantisama. Alors comment se sanctifier? Sika lolenge kani kosantisama. Il y a les gens qui blaguaient pour dire que tu ne deviens pas chrétien en venant à l'église. Basusu bakoloba sengeli soko okomi mokristo te ozali koya na ekelezia te. Tout comme tu ne deviens pas une voiture si tu vas à une station pompe d'essence. To mpe soko okei bipai batekaka essence Tu ne deviens pas une voiture ozokoma motuka te mpo okei kuna. en te mettant dans un garage tout simplement. To mpe soko okoti bipai babongisaka motuka. Non, nous sommes obligés d'abord à nous approcher à Dieu. Esengeli topusana pene ya Nzambe. C'est un mauvais exemple, mais tu ne peux pas avoir non plus l'essence tout simplement en étant devant la pompe. Ezali ndakisa ya mabe soko oyebi bipai batekaka essence okozwa yango mbala moko te mpo yo oyei Ta wana. présence là ne suffit pas. Koya na yo bipai wana ekoki te. D'abord, il faut venir, bien sûr. Liboso esengeli Il okende. faut demander, Esengeli il osenga faut attendre. mpe ozela. Il faut avoir un réceptacle conforme. Esengeli ozala na oyo esengeli. C'est écrit sur le pompe, on ne peut pas livrer l'essence dans un contenant qui n'est pas conforme et réglementaire. Bakomi kuna ete soki oye na eloko ya malamu te bakoki kotekela yo essence Et te. puis, il faut payer. Mpe esengeli kofuta Et une misolo. fois que vous avez fait tout cela, vous pouvez avoir l'essence. Soki osali nyonso wana nde okokozwa essence. Et de la même façon, cette sanctification vient de Dieu. Na lolenge wana mpe nde bosantu ezali kouta epai ya Nzambe. Mais nous voulons nous mettre dans un état qui est important. Kasi biso tosengeli tomitia na lolenge oyo elongobani. Ça se fait déjà à la maison, au cours de notre journée. Elakisi ete na kati ya mikolo na biso Quand nous nous approchons, nous venons à l'église. toyaka ntango toyaka na kati ya ekelezia Nous venons d'abord, nous nous approchons. C'est la condition importante. tozali kopusana na ino nde eloko ya motuya. Nous reconnaissons que aussi nous en avons besoin. Nous sommes en difficulté sinon. Tozali komieba ete tozali na kokoso tozali na posa. Dieu a dit ôte tes souliers. Nzambe alobaki longola sapatu na yo. À Moïse, tu es sur la terre sainte. Epai ya Mose mpo ete bipai yo etelemi ezali Et esantu. nous devrions enlever nos souliers. C'est ce qui nous permet de marcher parfois ici-bas. Tosengeli kolongola sapato na biso oyo ezali kopesa biso nzela ya kotambola awa na Nous mokili. n'avons pas une confession à une personne.
tozali kotubela liboso ya moto te, mais nous nous mettons à nu devant notre Père Céleste. kasi biso moko tozali komitika epai ya tata na biso ya likolo. Parfois, nous avons des souliers, des hauts talons de nos impressions, ce que nous donnons au public qui nous permet de marcher, mais à l'intérieur, c'est autre chose. mbala mosusu sapato oyo tolati eza makanisi oyo tozalaka na yango, kasi kati na biso ezali eloko mosusu. Nous enlevons tout cela. Nyonso wana tozali kolongola Et yango. nous ne laissons pas non plus tenter par les choses d'ici-bas. Tozali kobunda mpo makambo ya awa na se ekweyisa biso te. Même si c'est intéressant, même si c'est tentant, nous pouvons refuser. atako ezali kotungisa biso, ezali kokweyisa biso, esengeli tomiboya. Je me rappelle d'un jeune enfant qui demandait à sa maman, c'est quoi la tentation? Mwana moko atunaki mama na ye, momekano ezali nini? La maman voulait expliquer à son enfant, elle disait, bon, lorsque tu vois un chocolat, tu ne dois pas le manger, mais tu le manges. Ayebisi mwana na ye, eza lokola ozali komona lokola bilei ya kolia eza te, mais suka kolia. Ou tu devrais aller à l'école, mais tu ne vas pas, tu vas aller jouer le football. To esengeli okende na eteyelo okei te oke kobeta bale. Ou tu ne fais pas tes devoirs comme tu devrais faire, mais tu vas maintenant pour regarder la télévision. To esengeli osalama ye basengaki na kelasi, mais yo okei kotiala TV. C'est ça la tentation. Wana nde momekano. L'enfant a dit, le chocolat, le football, la télévision. Maman, j'aime beaucoup la tentation. Mwana lobi kobeta ndembo, kotiala TV. Ngai namoni ete nalingaka momekano mingi. C'est la nature humaine, chers frères et sœurs. Ezali lolenge ya bomoto balingami mibali Nous pe avons les basi. commandements, ce qui va contraire à la volonté de Dieu. Tozali na makambo ezali kokokana te na kolinga ya Nzambe. Il nous est demandé maintenant de refuser, de faire un effort, Esengami epai na biso tosala makasi toboya yango. de ne pas souiller notre contenant, Tobebisa tema ezali kati na biso. afin que Dieu puisse y mettre la sainteté. Po ete Nzambe atia bosantu na ye kati na biso. Chercher le profit, chercher le gain, c'est bon. Koluka bolamu ezali malamu. Mais lorsque cela va à l'encontre des règles de Dieu, alors il faut qu'on se renonce. Kasi soki yango ezali kokokana te na mibeko ya Nzambe, esengeli koboya yango. Utiliser les moyens déloyaux pour prendre le gain. Là, on doit se renoncer. Esengeli kosala na lolenge ya malamu mpona kozwa bolamu. Et c'est assez fin qu'on se met en proximité de Dieu. On a un désir. Dieu peut permettre cette sanctification. Na bongo nde tozali kopusa na pene ya Nzambe, nde bwe Nzambe azali kokomisa biso basantu. Il permet ça à travers son Église. Azali kopesa biso nzela kokoma basantu nzela ekelezia na ye. Comme il a dit, c'est saint. Comme nous avons dit, c'est saint, cette Église. Ndenge tolobaki ete ekelezia ezali esantu. En acceptant notre Seigneur Jésus-Christ, Na kondima nkolo na biso Yesu Kristo. il peut nous donner cette sanctification. Si on ne l'accepte pas, impossible. Azali kopesa biso bosantu, kasi soki tondimi ete tokokozwa yango te. On se met sur la voie de sanctification. Tozali komitia na nzela ya bosantu. Nous puissions profiter des sacrements. Ils sont saints. Tozali kozwa basakramento ezali esantu. Et les sacrements rendent saints. Le saint baptême, Basakramento ezali kokomisa mosantu, libatisi ya mai. de sainte Seine Molei mosantu, et le saint baptême de l'Esprit. pe libatisi ya molimo mosantu. Les trois choses rendent saint et permettent cette sainteté. Biloko misato wana ezali kopesa bosantu. C'est un chemin qui nous mène vers la communion éternelle avec Dieu. Yango nde nzela oyo ezali komema biso na bomoko ya seko na Et tant que Nzambe. nous restons sur ce chemin, Tango tozali kotikala na nzela wana, nous puissions bénéficier et Dieu donne sa sanctification. tozali kozwa makabo nyonso ya Nzambe, Nous nous préparons et nous nous mettons à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. tozali komibongisama na lilingi ya nkolo na biso Yesu Kristo. Certes, nous sommes conscients, on ne peut pas atteindre le but. Toyebi ete tokokokoma kino na suka te. Sur ce chemin, il y a ceux qui sont au début, au milieu, il y a ceux qui sont parvenus. Pas moi, je vous dis. Na nzela bato mosusu basukaka na katikati, bato mosusu mwa mosika. L'essentiel, c'est quand le Seigneur vient, et il viendra. Eloko motu ezali ete Kristo akozonga. Il nous trouve sur le chemin de la sainteté. Akuta biso na nzela ya bosantu. Parfois, on a le succès, on a moins de succès. Mbala mosusu tozali
kutana na makambo ya malamu mbala mosusu makambo ya Mais on a mabe. dit, ça prend un effort de nous mettre en circonstance pour que cette sanctification puisse venir de notre Père Céleste. Kasi tozali kobunda po ete bosantu wana euti epai ya tata na biso ya likolo. Et c'est là le peuple devient saint. Nde bongo bato bazali kokoma basantu. Paul a référé toujours dans ses écrits au peuple de son temps, peuple de Dieu, les saints. Paulo azalaki kobeta sete mingi mpona koloba ete ekolo ya nzambe esengeli ezala basantu. Bien que je suis sûr, ils avaient tant de péchés, tant de fautes et d'imperfections. Atako bazalaki na bambeba ebele mpe kosala masumu ebele bazalaki bato ya kokoka te. Nous pouvons nous réjouir d'être sur ce chemin. Biso tosengeli kotikala na nzela wana Et nous ne pouvons pas nous lasser de chercher cette sanctification. mpe tosengeli te kolemba mpona koluka bosantu. Il y a des moments où ça marche très bien. Na batango mosusu makambo esimbaka Il y a des mpenza. moments où les influences, ce qui est profane, viennent d'en bas pour nous toucher. Makambo mosusu eyaleka biso na batango mpona kokweyisa biso. L'exemple de Christ, il ne pouvait pas être touché par le mal. Ndakisa ya Kristo mabe moko te ekomelaki ye. Touché ni dans sa volonté de faire la volonté de Père. Azalaki kobunda mpona kosala kolinga tata na ye. Il a mis un exemple devant nous, c'est sûr, la barre est haute. Alapesi biso ndakisa monene mpenza. Mais nous regardons envers lui et nous nous efforçons, il nous aidera. Tozali kotala ye mpe tozali kobunda ye akosalisa biso. Amen. Amen. Nous sommes ensemble ce matin avec notre apôtre Wamba, il peut nous servir. Tozali elongo na ntoma na biso wamba akoki kosalisa biso. Et la chorale peut préparer le chemin pour lui. Bayembi babongisa nzela mpona ye. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Balingami mibali pe basi kati na nkolo. avant toute chose, nous voulons remercier notre Père Céleste qui a bien voulu que nous puissions vivre ce service divin. Yambo ya manso tokumisa tata na biso ya likolo oyo andimi ete tosangana na losambo oyo. Depuis le dimanche passé, notre apôtre district nous a orientés et nous a exhortés à propos de nos articles de confession de foi. Wuta yenga eleki ntoma na biso ya district alendisaki biso pona maetali esakola na biso ya bondimi. Hormis de 10 articles, de 10 commandements, nous avons aussi 10 articles de foi. Likolo ya baarticle zomi pe mibeko zomi tozali pe na baarticle zomi ya ekotatu la bondimi na biso. Le premier article de foi, nous croyons à la Trinité divine qui font les trois fonds un. Article ya liboso tozali kondimela bosatu bosantu oyo misato wana nyonso ezali kosala eloko moko. Le second article parle de Jésus, vrai homme et vrai Dieu.
ya mibale ezali kolobela Yesu moto pe nzambe. Aujourd'hui, l'apôtre de district a stipulé aussi le troisième article qui parle de l'Esprit Saint, de l'Église et de la communauté qui doivent être saintes. Lelo ntoma district alobeli article ya misato oyo ezali kolobela molimo mosantu pe ekelesia na lisango esengeli ezala esantu. Il a bien expliqué ici la sainteté vient de Dieu, le Tout-Puissant. Andimboli malamu ete bosantu ezali kouta epai ya nzambe ya bokasi bonso. Et Dieu qui a toute autorité, il a toute autorité sur tout le peuple. Nzambe azali na bokonzi likolo ya bato nyonso. C'est la majesté. Ezali bokonzi. Et il a parlé aussi, le deuxième point, c'est son intangibilité. Alobeli eloko ya mibale lolenge ya nzambe oyo ezali kosala ete moto akoka kosimba to mpe komona ye te. Et enfin, son isolement. Pe eloko ya misato lolenge nzambe azali mopanzi ya maemanso oyo bato basalaka. Nous aimerions parler sur sa majesté. Tokolobela mayo etali bokonzi na ye. Dieu n'a pas demandé conseil à qui que ce soit pour qu'il puisse réaliser ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Nzambe atunaki toli epai ya moto moko te po akela biloko tomonaka pe tomonaka te. Il a créé et il a lui-même apprécié que c'est bon. Ye moko akelaki atali pe alobi ete ezali malamu. Et aujourd'hui, si bien que l'homme est tombé dans le péché, lelo atako moto akwei na kati ya lisumu, mais à travers son fils, il donne encore les moyens pour que le pécheur devienne saint. Kasi yonzela ya mwana na ye nzambe azali kopesa makoki po ete moto ya masumu akoma mosantu. Et en cela, nous voyons que nous devons aussi respecter, demeurer dans cet appel qui est divin. Na bongo tosengeli kotikala pe kondima libiangi wana ya nzambe. Comme Dieu a dans sa majesté, il ne demande personne et il fait ce qu'il veut. Lukola nzambe na kati ya bokonzi na ye atunaka epai ya moto te pe asalaka bobele kolinga na ye. Il sait que vous allez aussi donner satisfaction à son appel et à atteindre la maturité requise. Ayobi ete bino pe bokondima libiangi na ye pe bokoyeba kozwa bokoki oyo esengeli. C'est comme ça que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1er jusqu'à 3, ndebwe na mokanda koyebisa sekele mokapo ya tuku mibale na moko molongo ya moko kino na misato. Il est bien écrit que la majesté divine, la majesté de Dieu est infinie, n'a pas de fin. Ekomami ete bokonzi ya nzambe ezanga suka. Et quand vous vous respectez, moi je respecte, nous allons atteindre la dignité requise au jour du Seigneur. Soki ngai na yo tondimi yango na mokolo ya nkolo tokokoka. Amen. Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes heureux et fortifiés par l'apôtre. Balingami mibali pe basi totondisami na esengo pe tolendisami nzela ya ntoma. Nous savons, nous aspirons vers la sainteté. Ça ne veut pas dire que nous avons le nez en haut, nous sommes vraiment tous intouchables. Toyebi ete tozali kobunda po tokoma na bosantu elingi kolakisa te ete tozali mosika to mpe moto ako kosimba biso te. Dire notre Père Céleste, il est intangible, on ne peut pas le toucher. Bobele nzambe na biso nde bakoki kosimba ye te. Mais il est tout à fait approchable. Atako bongo azali pene. Et comme Seigneur a dit, venez vous tous. Ndebo azali koloba boya bino banson. Si nous aspirons vers la sainteté, nous voyons dans notre frère et dans notre sœur aussi la sainteté. Tango tozali koluka kokoma basantu, tozali komona na kati ya ndeko na biso ya mobali pe ya mwasi bosantu. Petit à petit, ce qui est mondain ou ce qui est d'ici-bas ou profane tombe et nous voyons ce qui est bon. Makambo nyonso ya mokili oyo ya se ezali kokweya pe tozali kotala oyo ezali kitoko oyo ezali komea bosantu. Ça fait 6 mois que nous marchons, nous travaillons ensemble avec un groupe pour adresser le problème d'abus.
de violence contre les enfants et les femmes ou les personnes. esali basanza motoba oyo tozali kokanisaka elongo na baninga mpo na maetali kotungisa basi mpe bana. Nous sommes presque arrivés, d'ici quelques jours, on peut sortir pour la démarche comment faire. Tokomi na suka mpo na koyeba nini oyo esengeli tosala mikolo ezali koya Pour protéger l'un ou l'autre contre une forme de violence. mpo na koluka kobatela moko to mpe mosusu liboso ya bambebe oko koyela yo. L'apôtre du district Kriel de l'Afrique du Sud nous a montré un exemple récemment, ça nous a touchés. toma na biso ya district ya Afrique du Sud apesaki biso ndakisa oyo esimbaki motema na Il biso. nous a parlé de l'époque où les parents nous frappaient, nous donnaient des fessées lorsqu'on a fait des erreurs. alobi makambo oyo ya kala ntango baboti bazalaka kobeta biso soki tosali mbeba. Ce moment est presque fini, on ne frappe plus les enfants, du moins j'espère. makambo wana eleka mpenza babetaka lisusu bana mingimingi Mais te. à l'époque c'était normal, même nous on a reçu de nos parents. na ntango ya kala ezalaki bongo biso mpe tozwaki yango mpo baboti na biso. Et à un certain moment, il parlait d'un papa qui frappait l'enfant devant nous. na ntango mosusu okomona moboti azali kobeta mwana na ye liboso ya mwana mosusu Pour quelque chose qu'il a fait pour le corriger, l'apprendre. mpo na mbeba oyo mwana asalaki mpo na kolakisa ye ete asengeli kobandela lisusu Il te. s'est arrêté un peu, l'enfant pleurait, il allait recommencer. mwana azalaki kolela mpe kolela, Et l'autre enfant à côté de lui, mwana mosusu pene na ye le regardait le papa. azali kotala aza koloba Il disait, papa ne frappe pas l'enfant de Dieu. kobeta mwana ya nzambe te, L'enfant a dit pour son frère. kobeta ye te. Et ça a touché beaucoup le papa, il devrait arrêter. esimbaki motema ya papa mpe atikaki Se kobeta rendez mwana. compte, c'est un enfant de Dieu, je ne peux pas. Je peux corriger autrement. alobi ete azali mwana ya nzambe nako kobeta ye te, Et c'est- esengeli napesa ete oli lolenge C'est mosusu. ces sentiments qui nous poussent aussi ndema ezali kokota na kati ya motema na à biso dire à la jeunesse, à nous dire, nous, à dire aux frères de ministère, à chacun, ne frappe pas, ne touche pas l'enfant de Dieu. nde poso ya koloba ete kosimba mwana ya nzambe te. Et je vous dis ça au sens large, ça ne veut pas dire il n'est pas né apostolique, tout est permis. nazali koloba yango na mozindo elingi kolakisa te eke ezali kaka mpo na biso bato ekelesia ya bantoma nyonso epesami nzela. Et fait partie de la création de notre Père Céleste. biso banso tozali bikelamu ya tata na biso ya likolo. Oh, il faut corriger parfois, il faut faire, mais il y a d'autres moyens que la violence. soki esengeli kopesa toli esengeli koboya kobeta lolenge mosusu ya kopesa toli Nous ezali. voulons prendre l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, tozali tosengeli kozwa elilingi ya nkolo na biso qui yesu nous a appris comment prier. alakisaki biso lolenge ya kobondela. Et même dans le Notre Père, c'est mentionné. na kati ya losambo ya tata na biso ekomami Que ton nom soit sanctifié. Nous avons un désir que nous sanctifions le nom de notre Père Céleste. tika ete kombo na yo esantisama biso tosantisaka kombo ya tata na biso ya likolo. Comment nous pouvons le faire en tant que ses enfants? tozali kosala yango lokola bana na ye De nous pousser à notre propre sanctification. Et comme ça, on dit, vous êtes fils du Très-Haut. ntango tozali kosala bongo ezali kotindika biso mpe na bosantu mpe nzambe azali koloba ete bozali baoyo ya ngai. Nous cherchons à ce qu'il soit sanctifié. Nous prions pour cela. tozali kobunda mpe kobondela mpo kombo ya nzambe esantisama. L'enfant qui prie pour la sanctification ou la majesté de son papa cherche à ne pas le faire honte. mwana oyo azali kobunda mpo na bosantu mpe kosambela mpo na bokonzi ya tata na ye azali kosala bongo mpo ezongela ye mpe Cherche à se comporter de façon royale. azali kobunda komitambwisa na ndenge elongo bani. Nous renonçons à ce que nous pouvons faire. tozali koboya kosala makambo oyo tolingaka. Dieu nous donne la force, à travers la parole ici, d'avoir la sanctification dans la maison de Dieu. na kati ya liloba ya nzambe oyo tozali koyoka na ndako na ye bosantu ezali À travers la Sainte Seine, na nzela ya molei nous mosantu avons aussi la force d'être sanctifiés. tozali mpe na makoki ya kosantisama. Pour le moment, ça nous manque. mpo na mikolo oyo yango ezali kozanga biso Mais nous prions aussi que cela soit possible. kasi tozali kobondela mpo yango ekoka kozonga. Nous observons parfois maintenant que ici et là, ça s'ouvre. tozali komona bipai moko to mpe mosusu En Europe, makambo ezali kofongwama. dans un pays voisin, ils ont commencé à célébrer dans la maison de Dieu.
na bamboka ya nzinga mbala mosusu babandi kosangana na molei mosantu. C'est notre prière. Pour le moment, nous respectons, nous suivons les consignes des autorités. Ezali losambo na biso kasi mpo na ntango oyo tozali kobondela mpe kotosa mikano ya bakonzi. Mais dans notre Père aussi, nous mettons ce souhait à nouveau de nous rassembler dans la maison de Dieu. Na kati ya losambo ya tata na biso ya likolo tozali mpe kolakisa posa na biso ya kosangana lisusu na ndako ya Nzambe. Dieu t'écoute et m'écoute. Il ne donnerait pas une pierre lorsque nous demandons le pain. Nzambe azali koyoka yo mpe azali koyoka ngai akopesa biso libanga ntango tokosenga ye lipa te. Il y a un cantique de repentance prévu. Ezali na nzembo ya kobongola motema oyo ebongisami. Nous voulons écouter cela et mettre notre cœur là-dedans et préparer pour le pardon de péché. Tosengeli koyoka yango mpe tobongisa motema na biso mpo na bolimbisi ya masumu. À présent, nous voulons être debout et ensemble, nous voulons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Sika totelema mpe lisanga toloba losambo nkolo alakisaki biso. Prions. Tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Sika nazali koyebisa bino sango Au elamu. nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Onkombo ya nkolo na biso Yesu Kristo mwana nzambe ya bomoi masumu na bino malimbisami. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Kimia ya mosekwi ezala na bino banso. Amen. Amen. Cher Père Céleste, tu nous donnes à nouveau ce pardon et cette paix. Tata na biso ya likolo lisusu opesi biso bolimbisi oyo. Nous ne voulons pas abuser de la confiance et de ton amour. Tolingi te kobebisa botieli motema na yo mpo na biso. Mais en dépit de nos faiblesses, ton pardon est toujours là. Atako bambeba na biso bolimbisi na yo ezali ntango nyonso pene. Cette grâce ne nous manque jamais. Ngolu oyo ezalaka mosika na biso ata mokie te. Et la reconnaissance emplit nos cœurs pour ce pardon et aussi la paix. Motema na biso etondisami na botondi mpo na bolimbisi oyo mpe mpo na kimia. Ça nous met aussi à calme dans notre cœur. Ezali kotia apio na kati ya motema na biso. Cher Père Céleste, garde-nous unis avec notre apôtre patriarche. Tata na biso ya likolo tia biso na bomoko na ntoma na biso ya mokonzi. Et en ces moments d'isolement, une unité de ton Église. Na mikolo oyo salisa ekelezia na yo. Bénis tes serviteurs et tes servantes.
salisa basali na yo ya mibali pe ya basi. À nouveau aussi, les enfants, cher Père Céleste, donne à eux la force et ils restent fermement attachés au roc de notre foi. Pesa lisusu bokasi na bana po batikala bomoko na libanga ya bondimi na biso. Accorde aussi aide aux autorités par le canal de ton esprit, puissent prendre les bonnes décisions pour comprendre la vraie situation. Salisa pe bakonzi po ete na nzela molimo na yo bakoka kozwa mikano ya malamu. Et que tu puisses les conduire là où tu veux, cher Père Céleste. Pe okoka kopesa kimia pe lisalisi. Mais à nouveau, donne la paix. Pe lisusu pesa kimia. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tosengi wana onkombo ya mwana na yo Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous voulons clôturer le service divin avec une prière finale. Tolingi kosilisa losambo oyo. Cher Père Céleste, à la fin de ces quelques moments, merci à nouveau. Tata na biso ya likolo lisusu tozali kopesa yo melesi. Merci pour notre frère et sœur que tu mets à nos côtés. Melesi mpona ndeko mobali pe mwasi oyo tie pene na biso. Tu vois les offrandes, les sacrifices de ton peuple, bénis cela. Ozali komona makabo ya bana na yo. Tu vois toutes choses, même ce que l'homme ne peut pas voir, tu vois. Ozali komona makambo oyo moto akokaka komona te. Mais regarde dans nos cœurs et la volonté. Tala na kati ya motema na biso pe tia kolinga na yo. Bénis même ceux qui ne peuvent pas offrir parce qu'ils n'ont pas un moyen. Pambola bayo bakoki kobonzela yo te po bazangi misolo. Qui ne sentent pas éloignés de ta bénédiction. Bamioka te mosika ya lipamboli na yo. Que ton Fils vienne vite nous prendre. Mwana na yo azonga mbango pona koya kozwa biso. Et que personne ne soit oublié ou laissé. Moto moko te abosanama. Et d'ici là, que tes anges couvrent tout un chacun. Ndima ete banjelu na yo babatela moko na moko. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tosengi nyonso wana na nkombo ya mwana na yo Yesu Kristo. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonzenga ya nkolo na biso Yesu Kristo, bolingo ya Nzambe pe bokangami na molimo mosantu ezala na bino banso. Amen. Eh bien aimés, chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous saluer ce dimanche et de vous souhaiter tous les meilleurs vœux. Balingami mibali pe basi, tozali na esengo pe tozali kotombela bino makambo ya bolamu. Quelqu'un dernièrement nous a demandé quand est-ce que nous pouvons aller consoler notre frère et notre sœur qui sont en besoin de l'aide. Tozali komituna ngonga nini pe lolenge nini tokoko kende kolendisa pe kosunga ndeko azali na posa. Oh, chers frères et sœurs, ça n'a jamais arrêté. Ngongi ekoya kaka. C'est sûr que nous pouvons ne pas être à plus de 20 personnes. Nous ne pouvons pas non plus avoir les services divins. Tokoki kozala te motango koleka tuku mibale ya bato. En respectant la volonté, même le consigne de notre apôtre patriarche de ne pas partager la Sainte Seine. Pe kotosa mainto mokonzi asengi ya ko kabola molemo santu te. Mais rien n'empêche que lorsque un frère et une sœur vous sentez le besoin ou le désir, Atako bongo tango ndeko mobali to pe mwasi azali koyoka posa. en respectant toujours les consignes, la distance, le masque, Na botosi mayo esengami pe kolata masque. de laver les mains. Kosokola maboko. Mais vous pouvez quand même toquer sur la porte ou donner un coup de téléphone. Bukoki kosolola na nzela ya singa. Nous en avons tous besoin. Biso banso tozali na posa na yango. Que notre Père Céleste vous garde, nous garde tous ensemble. Tata na biso abatela bino pe biso banso. Chorale, s'il vous plaît. Bayembi Zembo. Bangonde bako
oh,